congodialogue.com. Congo ma solo, Congo solo là. www.congodialogue. Mamba Sikadi. congodialogue.com. Ah bonjour, bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous avez cliqué sur cette image. Vous êtes bien sur www.congodialogue TV, congodialogue.com, la chaîne de Maman Francine Ngembe, la patronne, la première dans la grande dame congolaise en Bruxelles. Moi je suis Trésor Boukele King, je suis heureux au-delà de toute expression de vous présenter ce nouveau numéro de Tour Yamboka. L'actualité nous oblige parce qu'on a eu des appels de partout. Tokomi wapi na dossier ya ndeko Eliezer. Je vous avais dit kaka na Congo Dialogue nde tokenda kozwa ba information na source. Donc soki après tokomi wapi eza Congo Dialogue po tokokitaka na source tokozola bino bana quartier na bangote tokozola bino bana baleki moko boete o bakosaka ba kombo ya nini mais tokozola bino eza ba proche ya ndeko Eliezer. Dossier ya mwana na ye ekomi ndenge nini ba enleve mwana na ye ndenge batu bazolo bato azakaka na esika o bango mo babombi boyeba te koloba ndeko Eliezer Ngoïka Sanzi, son excellence le gouverneur Mbujimai Kasai plutôt Ngoïka Sanzi a retiré plainte. Est-ce qu'il a retiré plainte ya solo parce que le long de Fatim d'avocat naie mais ndeko Eliezer azana nous namakala nano abimité tokoyeba te na suka ka invité o parce que bino nyonso bosenga kingai bobi zwaka kaka bana ndaku zwaka bana ndaku nazali toujours na papa Didier. Bonjour papa Didier. Bonjour Papa Didier. Tokomi wapi? Tokomi awa na plateau, tokomi wapi ya siège national, donc siège national ya tokomi wapi. Bel et bien place aux Alliances. Vous comprenez que tout ça, un siège national, il y a Tokomi wapi, c'est un bureau, il y a ndeko Eliezer, et Zalaka, et c'est un bakangaki. Ndeko. Actualité, et le Mibiso, Tomoni lettre, il y a gouverneur Ngoïka Sanzi, où il y a le piazu bappel de partout, ajouté président, il y a INPC, où il y a le papa Kassonga, le bi Yango, et ça lié qui a retiré plainte. Est-ce que Eliezer, vous êtes content de la procédure? Procédure, on est quoi? On est rasé à l'époque. On est à moi. Ceux qui au monde vous ont lésé, la journaliste est mort. Nous avons vu qu'on a vu ce qu'on est à la place. Mais à comment on les bosso? Les accords à Tegazon, les bosso pas comment ils sont ces sacs. Bateau bazarina, nous salaire on a la biso. Mais tu comprends que ceux qui n'ont pas de qui peuvent pas me soucier parce que je conseille ma longue. Je conseille je me suis rose à l'état de l'autre ma cala mon robot. Mais pour que ça court de la bon moi je me tête bacon mais dis non je vais nous moi courir zalia. Et moi il y a chose sina on a aucun zimo na ça la musala on va banda de mesures ça. Est-ce que bateau ça na bango parce que la maîtrise il y a ma communication totale. Ou bien passer bande déconner parce que biso toujours terre ça la service de communication on a celle la Kasai on a ça Kasai té na on rappelle candidat gouverneur Kasai ça Kasai té biso de ko ça la baka musu sika parce que bande ko musu ba ça la musala donc na sentiment na nguma ya mo biso ba to ça la presse oyo donc ça la presse en zalate presse ya obenga de excellence té na ça information mo bu awa et ça mbongo pour se nous diffuser ceux qui n'ont jamais diffusé malamoko oyo koyela nga eya sikoyo ndenga sali akeko retirer plainte pour na yo meka ko analyser wana ye moko reconnaître faute na ye que asali ndeko Eliezer mabe to ezali parce que tout le monde qui papa Kassonga sengeli ndeko Eliezer ba pardon to directeur na bino ya canal ki nde mutaki ko sengela ndeko Eliezer ba pardon yango azo retirer plainte. Il faut bien ndeko Eliezer a travaillé à canal Kindi. Canal Kindi bisna que nous sommes partenaires. Ndeko Eliezer na bureau na ye. Azab na chaîne YouTube là, il est c'est patron. Mais canal qui a comme partenaire ba chaîne diffuseur na biso, la diffuseur na biso. Biso ça va travailler à canal Kindi. Ndeko Eliezer va travailler à canal Kindi. Mais canal Kindi a comme partenaire. Le biso diffuseur na canal Kindi.
soka partenaire pas koki kokosengela motu pardon mpona aza akosa partenaire akendaki kosenga pardon te bakendaki kosolola makambo wana ndenge kosolola wana biso tosengaki ndeko boye bayebisi totalisi oza gardien na bajournaliste baconseil ya communication soki omoni nungunungu etanga na bajournaliste journaliste bakendaki na INPC oyo etangama eza union nationale union de la presse congolaise oyo ezali awa ezali na veni de la presse quand na boulevard awa ngona bapesa venimo de la presse wana ou bien okende na CESAC bakoconvoke biso batalisi biso c'est vrai toza na raison tokoyebisa place akendaki liboso nde convocation eki na biro na biso convocation CESAC nde tonga totalisa botala ya émission ndenge ndeko lezer alobi mabe te ndeko lezer atunaki bapaya nde question nde bandeko baki na plateau na biso babola bato basanga moyen message bayeko mpo bakonteza te nde balobi eloko ozokamusa ngai ti sikoyo mage ndeko eza na boloko sikoyo famille wana oyo ndeko eza alobelaki makambo ya diama na ye mami leta azolandela bango te diama eza wana famille yango mpe ezoloba nini est ce que famille yango ekoki koya te défendre ndeko Eliezer parce que ndeko Eliezer asalaki kaka aide mpo na bango to bayoki ke bakangi ndeko Eliezer famille wana mpe il faut ya kose présenter na nini bango mpe bakimi tout la mousse famille wana ezali nango me baza na makoki te oyebi na mboka oyo Congo soki oza na mbongo oza na nyonso kaka liwande oza nango na poche te oza na nyonso na mboka Congo liwande ezalaka bazalaka nango te parce que nzambe ata limite mpo nzambe azalaka nzambe yaba nzambe aleki bata mokili donc na Congo soki oza na mbongo yango bango bazokima parce baza na misolo te ako aparaître na babino kanga ndeko nakuta biso mokebai a mardi na 18 na parquet mane damene bimi bakanga mike mokebai puisque makanga boye mpo akosoni ndeko Eliezer bamiske mande na Congo totala boye 18 heures nde na signe mokanda basigné te bakomika mike mokebai mande na mene na signe na 18 heures toweleli wana bajournaliste ati mokebai adibaki na Congo oyo soki oza na mbongo te ndeko donc yeba yango ezali felo makambo te ozoyoka wana oyo basali boye ndeko Eliezer bakebo si c'est vrai ndeko wana azongi à la raison il place à liboso alingaka kende ezali na INPC kuna nde banga bayebisa ndeko comme oye awa tozokomprendre ndeko Eliezer toconfronte bino na émission asalaki est ce que Eliezer na émission afingaki yo même soki olandi biloko oyo ndeko porte parole ya gouvernement ya kasa orienté azosala wana eza rien eza eloko te azoka juste conversion basali na ndeko Eliezer yango moi nami ndeko mwaki na télévision awa oyo ya $20,000 voice oyo ezocircule eza lokuta yo landi yango landa sona bien bango $20,000 eza likozeli na ndeko Eliezer ndeko eza lobi makambo nde basone bafami na vérité likoma $20,000 eza te yango moi ndeko moko bauti Belgique aye awa na Kinshasa aza na besoin azala conseiller mpona Chibali na ta oyo asuka oyo aye akomona kutu nga mpe ndeko Eliezer asala nga biloko wana oke ndeko wana azoloba bongo na poto abimaka kombata awa soka ya komi kopata faut ezala kombata na bakombata siko soka na Kinshasa komi kombata soka kena poto bakombata boye biso aza vrai combattant comme alobaka aza vrai c'est que soki omoni ndoki belela okoki kobelela na kombo na ye donc bana poto ba vrai combattant oyo babunda mpo na révolution bazala akebakeba na ye mpo bayebake awa azoya aloba na kombo bakombata ok awa komi bomata akomi ne koboma ne batane awa soki azongi na poto kombata so aye na kini bomata nakotanga kombo na ye mpona kopesa singande nasala ye te ata babilo moko boye kosalake bato bareconnaître mpona bana mboka batika na ignorance nakotanga te parce que ngani naza mozalisi na ye nakotanga kombo na ye te ngani nasala ye garçon wana ayolanda biso bien awa soki aye awa nde azazane mario mutuka atamboka nango ya mwasi nde akalalaka nango ya bado azane mario okotama mabala partout ana bamacampagne na bandali kopesa kota mabala bon to la la na mafutaka te ko ça na za conseil ya premier ministre yeso ayi awa so azo na poto abimi combattant non c'est moi awa bambeyok so ayi awa ye wana na sibasima ba ministère azoluka ministère biso awa ba proposer ce bloc nyonso na non ba proposer yo to benga grand maître de Eliezer yo pas proposer te ko le ngakuto o yipa ya zo ko luka conseiller et de Bunda Chibal les blocs américains pour les a besoin de candidat président de la République ce que yo ozo ko luko la conseiller tala ndenge malamba ya ndeko Eliezer na siège NDPS bataki na Chipoyi bataki na Lipika yo pe kende kuna batia yo bongo o confirmer aux vrai combattant ya résistant mboka o ko zato fani na télévision na intendeke ba peso mo charmo lié otola na ndako mutu Mario moko ye allez ngai pe ndeko Eliezer asala nga biloko bas ozala combien mbongo na kofuta ndako za na ngote mbongo ko somba ndako zati ya mutuka même ko luozo na ngote akoba senga mbongo allez-y comprendre quelque chose nayebi ke
Balobi, ceux qui ont l'ingo comme grand, il faut qu'on affronter ma grand. Habiter sur bon matin, parce que moi je ne veux pas l'appeler combattant plutôt, parce qu'on connaît de vrais combattants. On a un bon matin, on est satan, tant on les met à Kayou, na poto ezate, à Yawa, pour na luka, ministère, après pour nos bengi ba médiocre. Donc, ba combattant, bota la moutouni, na zo bomba na simanabino, pour ndeko Didier, à dénoncer. Ceux qui peuvent benga ndeko Didier, parce que le média, et si le plateau n'est pas un endroit où on peut régler nos comptes. Toujours Ndeko Didier, Ndeko Eliezer na boloko. Opposant tout, il y a politique, politicien et opposition autour Ndeko Eliezer atamolana bango oyo asale la ba promotion oyo Ndeko Eliezer aloba makambu na bon. Tomoni atamo côté atelemi pona makambu ya Ndeko Eliezer. Ezali est-ce qu'ils ont touché Simbi Ndeko Eliezer et pas ya bandeko wana tout parce que toki Moïse Katumbi alobi l'autre côté Félix Tshisekedi oyo Ndeko Eliezer akendaki congrès na awa alobi l'autre côté nani président na biso Kamere wazaki na congrès alobi l'autre donc opposant moko te s'intéresser pour na bino ezali donc so oyebi moni na kola la raté oyebi siketa ngezaki ngana yebi bandeko to tangi wana pesi bango na respect mingi place ba fandi coup de chapeau na onyo so ça la tani pour na biso to yebi donc so ndeko yebi te biso yebi bandeko wana bango ba to tangi wana yebi bango mais ndeko moko pe boya majorité la nieta to ba dernièrement non Eliezer c'est mon ami personnel na ko lo makambu pe so fandi ate aza mutu na majorité donc na ko mona ete auto loba la na ba réseaux sociaux auto la bino place na zalia le ba rappel mingi ndeko wana ba les place na zalia wa Eliezer c'est mon ami personnel. Eliezer azaka mutu alo la opposition te Eliezer aza mutu alo la Congo o alongo la Congo soni sur la télémi jeunesse à télémi même la chaîne nous on a télé 50 wana nazo tanga ba kotika télé 50 ba yebi fonction de Eliezer individu donc à côté banana na patron télé 50 na chaîne na ba journaliste télé 50 bango tout KO individu ba yebi pema ba me avec chasso na Congo ba yebi pema des la mutu ya pesi donc à Longoli, à Longoli, la jeunesse la Sonia, la jeunesse la Mandia. Biso na tukoma de fanda, so bengi singa na bureau na fanda 10 minutes na place dans la commune na fanda. O fanda na tishambo na fanda ki. De ko bengi singa na ça tout ça ka 2 minutes. 5 minutes na bengi na téléphone so ya mbité na bimi na kei. Ozo banga batindelo aner. To ko banga te, to so pesa musala na biso valeur. Donc nega ya so pesa musala ne valeur ne pas pesa musala na ba. Dega a reconnaître ka bengi singa yi. Donc, il y a 5 minutes, la terme la qui est battu de faire dans le bureau battu comme ça climatisé. Non. Ndeko Didier, Tokende, ba Congolais, ba lobby, ce côté li ba commentaire il y a première émission tout ça là qui na yo, ba commentaire na bino ya tokomi wapi babi, eza distraction, Ndeko Eliezer aza collabo, ba yokani ba monter scénario moko boye. On a pas distraire les Congolais, la corps, il y a des gens qui sont notés, ou bungi na morgue, et comme actualité de Eliezer, makambu ya aussi est là. Ndeko Eliezer, aza collabo, eza distraction, ba même la Congolais to, eza ya solo makambu solo. Alors les jours bazo 40 Ndeko Eliezer, les mêmes jours le bail bon micro naï. Famille a aussi et que nous pèse en bon la fiki. Ba pèse ba rôle la Ndeko aussi. Alors il fiki ne ba ta fiki ba les instructions. Donc que aux mbongo ya famille a aussi té. Donc que le rôle la aussi a deux instructions. Chaîne nini journaliste ni na YouTube oyo kaka lo bien makambo wana que famille a aussi ba ndeko tika mbongo na fiki ba boyo ko mbongo famille ni journaliste ni na lo bien. Tout l'inga tout mettre masolo mo biso so ba tout mettre sur terre terre à terre tout mettre tout ça mikolo ya tout ça mikolo ko l'inga to fandi boye mutu bo aye apeso $100 o le ba so ne asa kolabo windi asa kolabo o le na ta pe ko mario asa kolabo bo pesa mbo ba kanga la kacho aka fanda makane le za fandi yo moko lobi ke za ameka mavungule Ndeko Didier yo moko lobi eza na mutu mo ya majorité a lobi ke Ndeko Eliezer azali motu na ngai. Donc ça veut dire tant ou déjà mutu mo ya majorité ya munene à reconnaître Ndeko Eliezer ta ke mutu na collabo na ye c'est que on appelle le colo et qu'on reconnaître le quoi collabo ça va bien accompagner force Ndeko wana pour yemo kazo bisa biso aza mobali aller à la télévision les hommes de la majorité aux hommes d'opposition aux journalistes proche à majorité à la télévision le mama ben oyo yebi alors c'est la bangoti bandero yebi wana toujours c'est la morale de la télévision
Ça c'est le bien de Angwana. L'autre c'est la mort des caractères, non, des collègues, boye. Pour bis monter ça charger na, il y a une émission de non. Tant que le bakina battu il y a opposition. Na bango bat la majorité, ba y a pas na biso. Na bango bat opposition, ba des collègues, biso ils sont socio-politique. Donc le Blaka Congo tout entier, nan de vocabulaire pe awa to le Belay. Attention à je passe, à comme l'attend à passe, to le Blaka même de vocabulaire. Parce que Moussa to comme apné Angwana. Et ça raté to le Blaka une classe à bat non, to le Blaka ba congolais nyosu. Le Blaka comme mobile ba de reçoit ça banda mbo to le Blaka ba bon les ngate bo limiter makamuso ndeni les relations sur ces phrases qui azali collabo na souffrance mutu akotika bana naye obine batutaki bana naye so ala kiso ba fota jeep wala poto so bomba ngo o regretter akosa kifena bana naye na vie naye moko bakangi Eliezer na 10h ya lundi 10h à mardi bana basala accident transco tout ba est-ce ozo ko imaginer ya tela mona na transco wana tout un jeep mo ya 4 fois mon frère sur la so ba image là si même bakambozo le bana au moins mon ozo ba isa makamaki donc jamais qu'on risque vie naie na moi na bana naie na buzo ba omni buzo betana ki collabo si c'est vrai yo za collabo ba miso ba on la yaka na Kinshasa wa yo pa omeka na vungule mukie obeta moi tout que na moi pavillon 5 wana obeta moi un mois total si c'est vrai nous za collabo yaka wa yo bomeka nana comme ça ba pe grant Ndeko Eliezer en tant que journaliste à église na milieu du village. Ndeko Eliezer alobelaka kaka Congo, alobelaka opposition te majorité te malobela intérêt ya ba congolais boki bongo ndeko Didier pona ba nyoso bazolo bakenda Ndeko Eliezer azomema biso na distraction oyo elobi ndeko mona mona na commentaire ke yo soki omoni ke okoki kitazwa place Ndeko Eliezer yo pesala nini bunda total soki oko zala na nguya to na courage wana donc moninga soki azwi courage eza eloko ya ko betela maboko tozongi santé ya mwana ya Ndeko Eliezer lobimbutu mutu na Kinshasa na butu wana toki mwa rimero mwana Ndeko Eliezer ba enlever l'hôpital eza ya solo to eza l'hôpital eza l'hôpital bana basabi basa place mo baza traitement totanga kombote ko ba dongolo mis ba leki mingi na mboka o donc longoli bango na hôpital a leto esika bazaki te baza dans la hôpital mode de la place ba faina ba calme to boy na biso mo bilo to so ba to ko lo ba ko tala ko comme o mutu po ana ko za ko baza collabo na Congo et le monde a comprendre congolais azaka jamais avant de soutenir mon ngani congolais ya mo na ko de betanga masolo quand j'étais en France quand j'étais en Allemagne moi ça ce qu'on a Congo te la Congo saleté zali ba gouverneur rebelle baza mboko Congo ba uti pototi ba beaucoup mais c'est belé baza mboko Kinshasa Congo ba uti poto tala ba commune bazo gérer saleté solo le bimbu le beta ki otala ba commune ba uti poto ba yao kapona Congo zaka congolais jamais à tombola congolais jamais comme moi ndekole so ndekole za français so za français ba tomboli comme ça congolais moi ba tombola ezate tala bandeko na biso ya France journaliste moi akufaki en pleine action sur la Libye sur la Tchad et bemeneta ngoyaki président de la République akenda musaka yamba ko wana aéroport na Congo ko sala ba congolais er mona comprendre raté to za peuple à modèle ni to uta wapi congolais jamais andimaka moninga na congolais azoyer comme ça atomba na dignité nzama pesa eta to comprendre rien biso kaka biso ba congolais muso na selo bundise so que les congolais za collabo tala ta o to za la prison non yo pe telema bima to ndima yo mona video apesio telema ndeko ako balobaka wana yebisa pe ndeko alobaki makambo wana telema banda pe koloba ko Ndeko Eliezer bandima pe yo ça ba action po biso de beta awa nesi ngaya na uta ka Kinshasa makolo ti mbujimai ba iba ba ilebo ba dekese ba sumbula ba kamako ba lunda north ba kakenge ba mweka to yebi yango na Ndeko Eliezer yo pe yaka tambola place ko ya to na Kinshasa wa ofandi ole ba biftek po ba miso ba yaka azuba momi ka donc ayaka wa mbonga ina mwa e ba momi ka na flat esili azongi poto donc azo aklonga eloko te asa eloko moko te to bitende ko biso to yena makambo sika donc so na idéologie na biso il faut maintenant le Congo doit changer to yena makambo wana to na tambo na kara danger na fana na pala danger te biso na makambo wana te yena makambo sika alors il faut na idéologie na biso to ça ba oyo tango bino bozo le la Kinshasa dernièrement toute cette image ya kake bato so katana mitu otambo avant ko mamweka kuna nana kitali kuna quand Ndeko Eliezer ngani na tinyamaki apesinga ordre de mission mbonga bia avion kana na comme tita kakenge
place au bloqué, parce que quand il y a multiple quand on a ce bloqué, dernièrement, là c'est besoin de marquer les associations. Mais il a quitté de zone, marquer les associations. Tout l'actif, en réalité, il y a plus de ceux qui combien de kilomètres il y a Kinshasa. Non, il y a des journalistes qui ont combien de cas. Et ça, avant qu'on m'a tout le monde, il y a des gens qui ont été sautés à Bakoumou, Nini, même il y a RTNC, même il y a TLC, ndeko Didier lobi ndeko na biso boketu oyo peuple ya motindo nini yango tozomona tokende qui est derrière ndeko Eliezer candidat présidentiel eza lipa na nguba te candidat présidentiel qui est derrière ça c'est ça pour bakongolais baolanda de partout dans le monde eza question baotuna ka ndeko Eliezer oyo tomona ko amekana na candidature présidentielle qui est derrière. Ok, mon colonel de Eliezer a compris la 5 secondes, on a passé une invitation officielle. On a compris mon téléphone. Avant de faire ma colonel de Eliezer, on a fait la dessus. Donc ça, il a on comprend les bateaux, parce que c'est mon Eliezer. Mon colonel Robima, la personne de Deko, Yaka, Otala, Eliezer Zoya, Yaka Otala. Yo au pesa bango pe yano. Tant que ya wana, pesa ba de ngoni na comprendre, yo pe faut na micro na comprendre que non. Eliezer face à candidat président de la République. Yo comprendre. Na repese dans le ba mingi te dans ça commentaire mingi te. Mais na kosenga yo boy. Les jours mokolo on Eliezer aux Alibanda yo yaka au monde au monde. D'accord, les longs moïka sandi azotinda avocat na yo bongo na nini ya Gombe prison ya Gombe parquet plutôt parquet ya commune ya Gombe pour na retirer plainte jour de Eliezer à Robima de Didier lobby toujours na Congo Dialogue TV pour s'abonner massivement pour tokoya kotala candidat président de la République Eliezer Tambwe Nikolo Tobenga bongo candidat président de la République grand maître Eliezer Tambwe. Papa, est-ce que makambu oya boloko oyo eza koteri mon côté poto yebi lelo yo constitution na biso lobi mutu asali prison aza na droit ya ko postuler te na candidat président de la République. Est-ce que ça qui te bazo nga ba memande ko Eliezer asala tacho pona a postuler te ndenge bino bozo landela ngo ndenge peka peuple jour ba irna tanga ko loba non nga Eliezer bon voter ngai ninga peka peuple ko voter ndeke comme président de la République eza makambo to mingi na yebiso bo yo yaka yo ko ya ko la ko bima bolo ko raison ndeko olobi nini yo moko loba yo ndeko yebisa ba population ba téléspectateurs na biso kena ndimi ke mona mobali oyo azamda vraiment candidat président de la République au moins la démonstration de force même bateke na kasho ka bangenga ba wapi ata kuna na Kamako na Kasanji na Sumbula soki na Kasumbalesa Eliezer abimaka na kasho wana place ko tema kono ko sentir que non mwana mboka ndenge boko munoko nga naza si bosenga pardon te na Kinshasa po pardon mususu tolandaki bokasa ntazaki na posa ya pardon amso kokoza na Kinshasa bosenga ki na bino pardon sikoyo komi ndeko Eliezer abima bokomi munoko boyoza sere que pardon esenga mate nous sommes des combats là c'est que journaliste ba journaliste mais des journaliste patriote biso o intéressant c'est mboka ya mboka Congo za mutu te donc so mano na biso so yena ninga calme vraiment na calme so yena ninga ba vitesse donc au moins quand dimanche so yana parce que biso a spécial à la raté biso linga ma excellence wana te mon excellence monsieur honorable après so bi on la raté parce que so de bito ça la yango lelo ba to comme excellence to comme to do ça honorable to comme to se soucier na biloko wana mike wana te biso to se soucier na biloko moko Congo ezala bien bana Congo balia bien bana Congo bala mka kitoko yana bisio tala ndenge Congo mule betengele tana Congo za ko pola ki chasser poli o sala ko loat ye moko ina bio o zoma de sapato tala sapato ndenge comme na ki chasser poli après tant to ba ki chasser poli o fani na hotel bazo envier ngai comme na za gouverneur ki chasser poli na yebi ki chasser za solo tambola ki chasser poli et puis na solo et puis moi na beaucoup mais moi yana je viens de l'Europe hein na projet moroboy que la commune à diriger commune à matete mais diriger on a projet commune à matete la commune à matete ça solo commune poli tiné na malonga za la raté au moins la mouvement muso non ngai ne député provincial nabi congolais il faut passer un mode de député provincial en ba meli basali soki combien d'années wana mais lo ça ba député ba marche de santé na ba football ya na linga na yeba député provincial ma comment les aranan dex malinde
Ndeko nani? Debs Malunde. Azana commune. Maman nani ngoyi soki nani. Debs Malunde baza. Oui, ba musu botanga ba komona ba nzamba limbisanga. Ce pas député nini na député provincial. Ozala pour la vie sociale ya ba congolais ya commune ba pesio pifo wana za député. Mais yo musana ko kundaka bilembe na bango ya population wana. De ozo ninga ba kufa na solo wana na salité wana poso ba kufi yo na cercueil okoy kokunda. Yana tezo ba congolais bo telema. Boketi na siège ya place ba siège aka. Bo lebi ke biso to ye 1000 congolais bana matete. To lingi bolongo la moto humilité parce que mérite aux députés provinciaux la matete. Pour matete poli, matete so mbule betu ko tamula place ni. Qui senso ceux qui mbule betu ko tamula place ni. Qui senso to so barate, qui senso tilelo. Courant projet normal national ya Congo ya courant et qui senso la kati. Projet national ya mai qui senso la kati. La fondation Fikiri, je le salue à Passa aux États-Unis. Bon on ba sa mai qui senso. Mai o ba so sombaka. Mais député professeur qui senso na mbongo azo atira ngwa. Bazawe ba député bana qui senso ba botelema. Na yebisa na bana ki mbanti ke jour na bana selemba ou bana makala. Na sala ki tour et pesinga space pe mawa. Biso bana leo ba vrai zaïwa otokoli na mboka oyo et ça biso passe. Pote ba na mboka oyo matete za ki be construit par Mundele. Batale le matete. Mutu pesa dirige matete les autres poto. Qui senso koloba ko tuteka ngona mama yo ngai soki nani soki babenga zona yo ngai soki fuma wapi papa tika ba vanti wana tozo ya ko changer makamunyo suifo bilonga sika bato sika to tika ba vanti wana ba congolais bo telema passe le kimingi bile boko za ba misala bango te boko za ka te bolanda bana sima ke honorable excellence te bo telema we ba mutu ko voter tout oyo biso nyonsu to ko za ligne bo mona force de frappe sur terrain. D'accord, force de frappe sur terrain, ndeko de Colonde, ndeko de Colonde, le debout congolais. Donc ndeko de Colonde, le debout congolais, congolais ne sont attelema. Ndeko dimanche tozaki nayo kendeko tala ndeko Eliezer na boloko, lobi po kendeko tala plutôt ndeko Eliezer na boloko, naza siri eza na makambo azotinda kabino, boyebisa batu nango bazotungisa maboye, boyebisa bango boye. Liloba spécial nini ondeko Eliezer atindeli ba oyo ya yeba lingaka ye. Ndeko Eliezer asole ba toujours oyika pito na losambo. Boy de likambo ya zu boyebika yibaka te abundaka te abundaka toujours mboka ndi azosenga bato nyonso kaka abolongo na se bosambela bolikambo oyo soki ezalaki misingo bakonani ndeko Eliezer maintenant bazomona yango flou alobeli kaka bato adénonce eloko moko ti sikoyo il faut l'état de conférence eza réel et vrai eza na biama moko ebungaki awa mais l'état azokoko soutenir démarche ya ndeko Eliezer te nazosenga bakorani nyonso babolongo na se azala libanda tokosepele longo akontinue kosalela bino mosala asalelaka bino chaque ntongo chaque jour na bainformation ya bien ya sérieux oyo eza fiable na mboka oyo yango tosengi bato nyonso balingaka ndeko Eliezer soki obeti na gofone obeti gofone mi okosoutenir ndeko Eliezer facilement directement na gofone mi wana nde okosoutenir ndeko Eliezer et puis famille nyonso ya ndeko Eliezer ndenge baza bongo mais akoki kobima lelo mardi. Bon, nous avons une précision parce que nous avons un parquet. Il faut parquet c'est décidé. Ceux qui documentent comme la parquet, les travailleurs, la version nous, la SICA, mais que nous avons. D'accord, merci Ndeko Didier, c'était comme ça. Ndeko Nabiso Didier, Binotou Bolandi. Je dis comme merci comme ça et un grand bonjour, messieurs, Ouezali, maître Mizou, mwana ya ngoto ya solo, pourquoi pas Oyazali sponsor numéro 1 ya Congo Dialogue, Pierrot Ngombo, papa Pierrot Ngombo, ce Congo Dialogue eza boye, eza pona yo Mizukanda, ba gros mbote na bino, liloba ya suka ya ndeko Didier pona toka bwana na biso. La pesi bandeko nyonso balandaka tokomi wapi, bandeko nyonso balandaka tokomi mbote, esika bozali nous sommes toujours forts, malgré les gamètes, nous sommes passe, et bien, nous sommes toujours naïfs, nous sommes fortifiés, nous sommes toujours ma casse, et puis nous sommes toujours soudés, nous sommes tous les gens qui ont politique, nous pépé, Mboula, et le mot que c'est tout ciment toujours dans ma boko, nous sommes nous sommes mettre à temps et à circonstances, nous sommes de l'autre côté, nous sommes sous ma bonne délit, place Bozali, nous sommes pico, un jour, nous sommes au Congo.
totelema et puis les bateaux pour célébrer tout ça encore un monument de quoi bandeko des héros. Merci beaucoup. Je dis encore Nini pour émission qui dédiée vraiment à yo Mizukanda. Pourquoi pas na Pierre Ngombo, notre sponsor. Moi Trésor Bukele Kinga yo mutozo mituna na yo pe yo lala kapo Congo tango baninga ba osa makambu yo zolala ozo zela ngai na zela yo pe sanga ordre pour na sala musala ngana ko sala musala oyo nzamba tindeli ngai na salela nini o ba congolais ya ko informer ba congolais pour ceux na kangi maboko yo zo zela ngai na sa musala te nani luso ko salelo musala. C'était comme ça Trésor King Bukele, votre humble serviteur artistiquement, appelez-moi The King Booking. On vous promet tant on décolle les heures Robima biso na caméra inde botika la malamu na banda congodialogue.com congodialogue.com